Nabengi nanga mot de passe. On a banda qu'on navigue. Très heureux, chers internautes, de vous avoir encore trop. Voilà, chers internautes, vous êtes le bienvenu dans votre émission Shot News avec Eki Bumba. Eki Bumba, votre humble serviteur, toujours dans notre site EHP Media. Tant que vous êtes à l'isolo EHP Media, tout le monde en balamogo, Papa Edo Amani, que je te salue. Sans oublier Maman GH Bambo Tsenayo. Tobo sanité Papa Joseph, hein? Papa Joseph vraiment oyaza nzinga na Papa Edo, hein? Donc nakati Belgique Papa Joseph Bambo Tsenayo. Papa France Peto Pesio Mbote na Maman Rit vraiment Bambo Tsenabino Nzambe apambola bino nyo surtout oyo bozuli bakuya kolanda émission oyo lelo pona bino bande konanga. Peba na Nzambe nyonso to yambeli bino moko ya basali ya Nzambe na kombo ya Pasteur Kosi, hein, donc Pasteur Kosi to sola na ye lelo vraiment na makambo etali bonzambe toujours po yazali molobeli ya Nzambe azali moto oyo aza ko panza sango malamu na mokili à travers misala na ye na nzela ya théâtre na nzela ya mateya na nzela ya ba œuvres sociaux na ye asalaka yango to sola ngo pe na makambo nyonso surtout ezoleka na kati ya mboka. Voilà to introduire déjà invité na biso meto bosanate ko pesa merci na ndeko na biso Johnny Danga o asimbeli biso caméra sans oublier ko bosana pété agence assure pour na otinda biloko non na Kinshasa na Congo Brazza pe na Angola ezaka ka JNT service, hein, bambote na bino place bozali bo contacter JNT service et au sala bien. Bonjour pasteur. Bonjour papa Eki. Moi liloba moko na ba Nzambe nyonso Holanda. Merci Nzambe lola pambola mutu nyonso zomi libaku malamu ya Holanda biso pour na bato bakufeli et te présenter mes condoléances pour na bato bazo fêter anniversaire, bon anniversaire pour na bato bazana ba problème to bika ke Yesu Christ na Nazareth ndaza solution pour na bato pe bazana ba problème ba mikanda Yesu Christ na Nazareth pe kam taza solution. Donc bato ba bongisa mabala ba loba tiki biso pour na bato ba cadre ba préparation ou préparatif à mariage Nzamba sunga bino bo réussi bo koma na suka pour na bato pe ba na problème ma choix. Voilà, merci beaucoup. Kotaka Kamabondeli Nzambe Aropesa Oyo Ezali Posa ya Motema. Pasteur Boni kasi Musala Nzambe. Nangola Nzambe Nzamba zo sunga lokola musala ezakaye, yimo mutazo sunga musala na ye. Et tout ça ba simple instrument au Nzamba osalela pona musala na ye pona sango malamu était à ma partout ndenge to ba biso église missionnaire to c'est bazami na mukanda na Romains chapitre 20 verset 15 Bible dit je me suis fait l'honneur de annoncer l'évangile de Christ là où Christ n'a pas été nommé afin de ne pas bâtir sur le fondement d'autrui. Donc to salika esengo côté sango malamu ya Yesu Christ à Nazareth et si kana atelemate pour que to tonga likola bato musuti parce que lelo bato ba ote ya so évangile te mais bato ba sala pêche na aquarium or pêche na aquarium au tika osala jamais vrai pêcheur ba bakena balai na aquarium bambisu baza compter na aquarium déjà bambisu baza compter là c'est un des deux bato si bakanga mais ne balai ton bois qui filer ne ba vrai bato mingi lani lelo évangile les autres masu ndenge sengélité. Donc bato ça la publicité ba sena Nzambe yaka dadi soka côté na yo ça la boy yaka boy na boy pendant que na ba intérieur ya mboka bato bazo kufa na ba kati ba mboka ba fin fo bato bazo kufa ba yebina en Christé yango Paul alobaki na misali sengo ya côté ya sango malamu ya Yesu Kristo esika na Yesu atemate pona tonga te esika bato musu batonga papa ki asambela na ye na bi cordolonga place yo sambelaka yaka place biso zaka. Moi, je sais que oh, bah, païen, bah, c'est bien, na quartier, na veni, na parcelle, to vandi, na famille, oh, na bon limité matin, non, bah, quand ça malama Yesu Christ c'était. Na plutôt te ya bango biso to za ba na Nzambe si o ba teyama si ba ça rappelle l'église na bango eza mabe mingi pêche aquarium de ya wana. Voilà, pêche aquarium vraiment eza mabe mingi muto azala déjà na église musu yoza ko influencer comme en église musu si longtemps ba oyo nanu ba bongwani te bazali esengo ezala kana lola soki mutu moko abongwani abongoli
motema nde place esengo ezalaka mais oh déjà c'est bongo la to changer ba église 800 eza nango na esengo te kuna bazotalaka ndenge yo foi na yo eza ko fonctionner voilà mosali na Nzambe tomonaki ba élection eleki na mboka awa mais avant ba élection moi ba tendance ezalaki ba turbulence batu bazaki penza moi likolo mais bino bozaki serein bobondelaki Nzambe bosaki ba parole et des connaissances bolobaki pe malobe belé po na mboka et lelo tomoni élection eleki na ndenge ya kimia ndenge oyo ezali alors na sima nango moi makelele yaki osala lokwa neti tribalisme to nini tomoni pe bandeko na biso ba musiciens chrétiens basali initiative moko ya nzembo moko Congo Uni na Congo Uni wana bayembi bango nyonso tout mais kaka bino moko parce que yo poza moko ya ba chrétien kaka na kati wana tango ekomi mokolo ya concert ba misusu nde baza inscrit ba misusu baye ko bima bayembi banzembo wana donc bayembi na concert wana pona ni différence wana moment ya nini ya koyemba ko sala clip bosali na baninga bozo sunga te bino ba chrétien. Merci papa et qui cause à l'ensemble l'ingo la série tout ça ini parce que Bible bi na Job chapitre 1er nzamba vanda ki na banana ye Satana pa yaki wana azaki pembe so pe mutaleki abiki nzamba vana Satana mais bazaki unité parce que vous avez même pensé même sentiment mais bazaki ensemble c'est pas faire ko sima na loboko to simani na loboko bondela isi ki toza bomoko non vo unité feza na mutema to linga na mutema c'est ça lelo définition ya mot chrétien eza mot oyo eza sous la définition en moté comme Christ eza sous bon côté parce que et si quand babenga ba Christo ezaki une église Antioche gloire à Dieu biso pe église na centre missionnaire c'est ma Antioche je salue mon père spirituel la porte Thierry qui a ça les sikaza na mboka Angola na mission zo sala nzamba pambola et l'église Antioche inde ba benga kimbala liboso ba benga ba Christo parce que ba mona ki bango bazo refléter l'image à Christ. Un disciple, c'est quelqu'un qui suit, ou c'est quelqu'un qui marche selon les pas de son maître. Mais aujourd'hui, tu vas marcher, tu ne vas pas y maître. Donc, tu sali, les sanga, il y a bateau, entre guillemets, bandima, Yesu Christ, au corps, mon biki, si mieux, au balinganate. Nous avons le biki, babengana, qui met la concert, et sami qui bat, pour na bateau. Si tu as tendance à bateau, tu as un concert, on est à balouba. Et pourtant, il y a José Ndita, il y a Belé. Babi Congo Uni mais mise à pratique dans l'élection qui basa ini so ko landile lo ko na bien ezaka likambia katuka bianja mbongo lokotro mte pandi yakayemba tokotala moni ba Kristo bana malendi ya makasi soki mutaye ba lendi si non te ko simba moni nzamba ko tato yembila na mboka o tikali boena boy so pe ba solo na mukonza mboka mukonzi pal baki boena boy mais amona ngona mais tango ko mona ngo tango ko makambo ko bozwa epandi conséquence yango moni Congo Uni bato ba yembi toza bo moko mais ba panzani sans que basala inane sans que basala 2 mois eza signe ya malamu to ya mabe pona mboka eza signe ya mabe pona mboka donc c'est ça. Voilà, signe ya mabe to lukato bongisa biso batuto salaki initiative en tout cas initiative kitoko ezalaki vraiment à féliciter tant to moni ba clip mais et yaki ko beba tant to moni concert et ça la bien té vraiment ezo ça la bien té to bongisa ngopo et ça la bien soki ozalata na initiative moko mususu ya concert lo kwandenge to monaka bandeko na biso o to benga ba païen to ba musique profane o ba betara giga concert to mona tant ba yembara ju ya musée hein ba yembara ndembo je crois ce ju ya musée te to kufa pona Congo voilà yaki to kufa pona Congo ba pepe kale bazana ba teni et to mona bango ba beta na stade des martyrs bango nyonso tout donc représentation ya ba nyonso tout bazaki na ba o ba uta ba poto ba loko akanza bazaki représenter donc bazalaki sur place wana et au sala bien to monelo wa ndengo na biso pe to se déplacer to ya ta stade des martyrs pona kokumisa nzambe pona Congo to laksa unité wana ya ba congolais au sala bien ezale loko mbangu mbangu te mais ezale loko préparé et go sunga ki omoni loko esala bongo eza intérêt égoïsme des 8 places na bomo ya bato donc bato baza ko ba égoïste mutana posa ye kaka bato mususu te yango esala marque na conséquence ba congolais na ba chrétien ba congolais en général na ba chrétien congolais
bazo progresser tout progresser zate pourquoi parce que bolingo solo ezate eza lokola so ke isika bateka ka nyamo benga kikakala o kamwa kikakala za nyamo apumbwaka mais sika bateka ka ba finika ka basanyo batili bango te pourquoi parce que atikala ka ko pumbwe te so nga bando po ya pumbwe fo zona ni la tango nga mata po pumbwe o ebiseke te yo tourno ne ko kite nga ne fona mutaliboso akos kiti sa ina se po ya mata ye pa ngata mata bando kita naka o kita na izasko yo mutema o ba kongole bazana ngo to beta ki biso nyonso mais loko ko mbongo mo ya bieke bima kone zaki na studio to teka kate mais na en plein boye bato ba yebele moi ça wana pe na confirmer moi qui le lendo wana ki bon moto ba ko mona biso ebele kona bana ko changer mongongo bango ba yate ce qui nganda ye neti place o ba yimba ineti na kimbuza yusko zata msumulu bato muswahili o yimba onde oko yimba ngo bien te parce que moto ayemba ki ngo profiter azaki pas empêcher te likambo chef de l'état abengisi bato ata ozaki empêcher o sala fort o sala kaka moto yemba ki mbunza zaki wana mais botiki na ndo bosi moto ayemba ki ta interpréter wana interpréter aussi longtemps moto ayemba ki ngo wana mais lokola ki mutema mabezo place kati na bato eza makambo bibeloba eza makambo bibeloba to kama na biso te eza ka bilembo Yesu Kristo abaki ki bato ba koma mitema be bato wela ba oza posa na bango c'est ça yango seli maraki wana mais nzambe asunga mboka na biso pe asunga bato ne sto porter comme Christ kat na biso réellement bon na biso ki toza Christ Pierre bien ka wangana ki Yesu mais mo ki le comprendre que Pierre aza disciple de Jésus Christ so total même chose c'est accoutrement façon na yazala ki ba comprendre que moto aza différent na biso aza disciple moto donc c'est ça. Voilà. Pierre alobaki te nga naza disciple Yesu mais na koloba na ye bat ba comprendre que moto azalaka na mutu wana na elateli na ye na ndenge na ye esalaka ke ba détecter ye azali moto azalaki na Yesu. Voilà motuna mususu to zanango mosali ya Nzambe. Lelo bino étant ba sali ya Nzambe. Est-ce que bozo convaincre lelo ba o baza ba dirigeant ceux qui baza ba chrétien te tous ceux qui baza na bonzambe te ba ya na bonzambe na comportement na bino vis-à-vis ya makambo réalité nyonso o ezoleka lelo na monde pona bino surtout na monde ya ba serviteur ba chantre ba serviteur ba kutamususu kotela na ba poison ko fingana na ba média ba nini est-ce que bozo convaincre penza batoyo nanu ba komi na bonzambe te peut-être baza pe ba kambia mboka po ba koma ba chrétien? Je dirais oui et je dirais non. Na banana oui, pourquoi oui? Parce que tout le monde a battu mso bazaki battu na solo kalelo ba bongo limitema contenu o ba moni na nzela ba sena Nzambe. Tozota ba exemple ba nzembo mole kakala frère Patrice Mba tribunal na Nzambe ko sala. Izana ba magicien ba bongo na mutema na nzembo Natalia réalisabi tribunal na Nzambe za to bongo la mitema. Auto monyo oui. To moni pe bato mususu o ba ko croire te na monde ki ba ko bongo la mitema à travers ba archezo sala ma pa sena Nzambe. Mais to ba susu non pourquoi? Parce que ba sena Nzambe ba sa mission na bien te vis-à-vis ya politicien vis-à-vis ya mokili. Tous exemple lokola ya pasteur Alpha Lukao ou ya sali scénario ya ko lamusa Ebembe soit disant ya ko lamusa Ebembe Ebembe lamuki na téléphone na poche moto alamuki aye babatuta reconnaître batuté mais ton batili biloko ebike o eza mayonnaise fona sanctionner o pepe sanga goût na munoko adore sangisi goût mais comme moi si na imo azo yebate ba bloka bongo tous ba bloka marque téléphone azo yeba téléphone ebike téléphone ngeza na poche ngana utaki mock lobby notre coup fait la grande sœur nanga condoléances merci grande sœur nanga propre akufaki lundi lobby mardi nazaki na bi ma ba jour parce que na bi HP Media za invité c'est monsieur ko tanonga lelo lobby mardi nazaki na mock lelo mercredi pe na ozonga après émission mais totalement ba tumsunde ba sala bango mutu so akufi na mock ba kanaki munoko ce que quand maté wa tongo c'est possibilité de ba tango ba tango super glou na assistant na mock mukolo pe papa na biso akufa na kota na kati ya mock na mona nde ba panti mutu nzoto za pamba fongola mutu libomba misi mitsopo ba sokoli batie dake ba sokoli libomba koti bilamba batongi ba ozolilem ba bendi bazi munoko batie super glue mais muta kufi fo wana kufi comme utekiminga munoko tabwe ndetka pomba
monoko efongama ti akufi bakangi monoko te. Là c'est un place il m'a derrière montage puis mensonge. Dédé moto o akufi tanga bimi mok yekuto akufa ki eza déjà na mort ba ke bimi se bembe pour que tsabalelo ba ke konda moto ngo akufi ata signe moko te na poni la se moto akufa ki pour venir patron ya lekine be mission à lobby a hebi travailler na akufa ki te bon tout ça biloko bongo tant politicien mo za talango ya za okilti sa bongo na mtema ndeni. Là c'est un dédé ba maison oyo ba politicien mingi baza na monde yango peka basa na nzambi misu ba ke okota. Alors succès yeso lobaki makambo na maté s'il vous plaît yeso lobaki makambo na maté toi qui dans proverbe chapitre 1er verset 10 Bible bini mon fils si le péché avait te séduit ne te laisse pas gagner moi na nga mobile soki bato mabe batomboki ba okritise bandoki ba longa yo komitika te ba longa yo mais le loba na nzambe mingi ba longa mais à cause ba pratique mabe Satan a séduit ba na nzambe ba longi bango. Toki Matthieu chapitre 14 verset 14. Ils seront dans 14. Matthieu chapitre 24 verset 24. Car il s'élèvera des faux Christ et des faux prophètes. Ils feront des grands prodiges et des miracles au point de séduire. Babi même beli ba la séduire. Babi naboye. Ba faux prophète, ba faux Christ ba ko bima. Pe ba faux prophète ba ko ya ba ko sala ba miracle ba donc prodige na linga lesi bi mango. Bakosa ba bimangu na bikamo ya makasi pe bakoya pona ko séduire mokili même ba Eli ya Nzambe même bato bisi ba pona maka ba sali ba ozala séduire yesu mtalumi makambo oyo tala place loba na Nzambe baza séduire à cause ya ba miracle oyo ya lokuta. Or tout o tozali Bible lobini na mukana na Romains chapitre 16 verset 20 Bible lobi le Dieu de paix écrasera bientôt Satan sous vos pieds. Nzambe ya kimia ako écraser Satan na calamité na makona bino. Alors, tant ba politicien ba ota ba biloko wana maison na kota yon pe kinganda koti. Ba bon na mtema ndeni. Tant moto mota ata boye moto mo songolo a magicien ota ke scénario ba sanga pe ko sala ngona bato. A bon na mtema ndeni. Place comme passi en wana et bato ba za pempe na ba kondi ba ke tipo ba bisa ba kondi vérité wana ba serviteur ba za pempe serviteur ya monde ba kendete pour ba bisa ba kondi vérité. Différence ni nezali entre bon en fait différence wana to ko moi mais pour nani ni lelo esa maraté to yebi ete liboso bakambi ya mboka babandaki koya epai ya baprofete mpo bazwa maloba ya Nzambe batia na pratique mpo mboka ekende malamu. Mais lelo tozomona lokola ekomi contraire bato bazopusana mpona koflate mpo asomba mituka asomba bandako mais mpo apesa message mpenza clé te. Tozokende wapi papa? Parce que baza déjà séduit to rejoindre le proverbe chapitre 1er verset 10 ba déjà séduit yango yosama bongo EDD lelo omoni ofandi boy kosi afandi ninga fandi boy muto moko autorité mo ya mboka eko loka pona consulter Nzambe na nzela kosi considération za makasi dede kosi osala réalité maintenant yo komi koke ko loka au moins que Nzambe peso message na 2018 na ya mama ke pa ya moko ba konta mboka na biso Congo na résidence na ye. On était bien accueillis parce que tout ça qui na muninga moko. Mon continue na zeninga na porte al pango na ye. À partir porta ya mbinga to fandi to solo na ye otoko solo la ayibisinga ko yebisanga na yebisi na ko yebisa ye. To si on to ki. Ngai na flatta jamais battre ba message. Oh ezas ko battre ba sala ngote. Montake pemela na mokondi wumela Nzamba abitron oyo bwena bwe ezana bato apesa ki président Kabila bapesa ki Joseph Kabila ba message année passée ke Nzamba abiyo na mboka oyo ko wumela siko ye mo tikine ki bokonde yango profession ki wapi si réellement Nzamba mutalobaki so ki ko vérifier bon mona makambo bato babeki wumela Nzamba abina biso trône na yo ko zala toujours affaire ami bwena bwe bazana bato apesa ki ba message ezapina bato so ba bana ko prophétiser makambo wana. Mais lelo makamoto yemo muniki alternance c'est ça mi atiki bokondi
j'ai mon temps avant d'atteindre profession à seki pasteur Kinganda seki profession tant que so à seki so muta bongo bongo la mutema ndenge ni so ka bongo la na mutema te tant que la oyo bat ba sala et celui qui a été même président Félix n'enga za mo ça pine ba profession là déjà je l'ai déjà mutoya président nzamba on l'exanga bat ba ta ba ko papa no nzamba abi yende mtaponi yo ça papa ba profession monsieur rataka te ba benga ngo ba c'est pour toi et la forme ka ba makiona ndenge mo pena ba bloc on est rataka te cordo eki ndongo za boye yo moko mimona ko linga bat ba linga côté parce que mutu ba olingi ba tu souté si qu'on a prophétisé pour na papa nzamba o te songa ne tola makasi oza combattre nabi ko voyager ba mboka moi mingi nabi ko bimali bana mboka Congo siko oza combattre bona boye menza mbote sango tambula mboka ebele tant de jomona ko tambula jandambo tant pe mona ke na sala ka kingani malamu kingani na sala nga mabe makambo asolo amen papa so pe mbongo zaki na pocho sani osele au moins mbalo papa alati pantalon ba papa balata pantalon yangwana c'est ça prophétie zanga précision mais tant zongi na bible Eli azopesa plutôt Élisée azopesa moi ça na prophétie femme sinamita binaye na moi auto zoya ane auto zoya na moi auto zali okobota moi na mobali ta précision prophétie mais nzamba zotal sanga moi na ngolo kola moi si kasi moi na zaka bongo soka za na cité to benga enene soit mobali to moto dans zo mona eti moi si moi suki belende ti moi si lokola mobali prophétie zanga précision. Donc c'est ça. Yango ça qui bato bon la tête parce que ba scène nzambe ba ke vi pena ba kondi ba ke ko yebisa bango vérité te nzamba tini bango bazo yebisa bango est-ce que bazana on a message en nzamba tini muso za na message te loko azaka ka selon mukili na biso to binga ba grand akei kuna akopesa ba prophétie asambela mokondi asambela mutu bebe mais conséquence les lotis le message ne ko examité ale mutabongo tango tala ki ya bato ba benga ba sena nzambe rien wapi bato bazana porke belio bazaki Elia moni roi tindi bato ba ki consulter nzamba ba paya pona malade azobela Eli le tishibia bimeli bango bisi bango boke wapi roi mtatini biso to ki consulter ba nzamba bi est-ce que na Israël nzamba zate lokola bo tiki nzamba Israël boke consulter ba paya bokufa kaka na tango roi kokufa roi tindi bato ki kanga Eli Eli kola ngomba officiel na 50 soldats na Eli kita waza na posa no kita musena nzambe Eli kita waza na posa na bi se bo ka konote na musena nzambe solo moto utali kole kite zik sabino moto utali kole kite zik si bon deuxième groupe bon troisième groupe afuka na bi musena nzambe na bi oza moto na nzambe nga batindi nga kotinda na ye ko singa so ke ko kita na biso Eli nzambe bise kita Eli ke akepa weskala la kabi yo lokolo tindi ba ke consulter banzamba pa okufa abima si sakena na boma Eli mutaboma Eli azate parce que ba ki vérité de lozo masasi soki nzamba tindi yo na kata makamoni sagesse ezali nzamba tinda Samuel ake opakula prophète David mafuta mais Samuel abisie soki Saul ayo kyango akoyi ko bomanga nzamba abisie c'est la sagesse zwa mwana pate ça loko ki kotomba mbeka loko c'est la qui sagesse nzamba batela ki soki nzambe mtatindi yo kende personnam un jour nazora message pour na sœur Marie Misamu bon parce que mutakufi mais bato bazala ki ba yebi masolo na bato bazena ndako na ye ba sœur fide bazaki na ndako ba yebi makamwa ba secrétaire na ye na pesa un message ndenge nzamba yebisanga atunanga ko tuna na yebisa ndenge nzamba yebisanga na yebisa ndenge nzamba yebisanga ça j'ai honte ouais bon donc ça par rapport à l'album na ya Mystère du vol premier volume ba on nzamba recommandé que ça la penda mendenga ba ki a restaurer parce que moi kufi mtakoza témoignage za ki moko parfois no toni boko ko ko tiepe miko o tieme lelo azate mais bato bazaki pembeni ba mona tina ya ka wana singana vana na kitambo magazine vini entre lando boy na fana na kata ndako to solo na ye to sisi to sambi to bimi deuxième message pour la même aliwana ye na zuango mais numéro na ye on a zeli nango bungaki na obenga ndeko moko ndeko prince to sala net ya ta yebisa yo na tongise pour numéro apesa ngati team c'est mara kufa na bini est-ce que ndese mara kufa sepeli parce que na zoki message fa na yebisa makambo esenga na yebisa ye mais message na zoki ndeko na mon peu propre ce message wana alors na yebisa ki clair c'est mara to na question moko bato balbaka nini po nanga nipsi c'est mara za mal répété o bato balbaka po na yo
ça mal répété ou la tamabe surtout dans les bons noms béatitude nandengo kata ba kofi nandengo binela mais nzamba bino sala boye pourquoi ça na bon moi sous-souté alors na yeb ça qui est message mais lelo bat pas yeb ça message ne pas été président Barbo ya Côte d'Ivoire ndé comment ko apesa ka message asa congolais na biso congolais na biso ba côté na supermarché moko wa bisi ki papa ozo koma mukonja mboka nzamba okomso mokondi papa ko mokondi papa tango tika bisi ki nzamba bitu oyo ko postulate osana makama minene mutu teti bakanga ye na singla pamba pourquoi parce que mon nzambe te est-ce que mutu a prophétisé ba bomaki biso zande batu nde bazana posa tali ki président benginga non na somba GPT fois kinde mukolana tango akye mukolana akopesi ba yondo koboria ba ya ba français milai tu vois oh les dieux du ciel alléluia my god aso kote ba biloko moboye mo konditango zo ka bonga oyo ka epe mo kondinyoso batila ka ba piège mo kondinyoso batila ka ba piège Yes, yende ti fufu o ba Congo ba ko lambu dila fufu si ba lamba loko le lali lobi ba tiango susu na mai ba lambu dili yango ba sengisa fufu mususu siko yo pese ka makambo oyo ye mo yebike natana binemi papa ndeme mi ozaka boyiza ma ba sepla na oti bazali bilo muso ya sikate so na biso ki to sepla no ti munyo sa ibine ya ngona yango lelo ba kontina biso to ba politicien na biso ya monde ba ko bongo la mité maté contenir ba sale ba posani pepe na bango ba ko lokande lipa be ko te bon évangilité tala ba loko ba ja Baptiste bangi te a côté na ndako Hérodias pas Hérode azu mwasi ndeko na ye abomisi ndeko na azu mwasi na ye mwasi Hérode ba bingi Hérodias a côté a péché message tika mobala ozu ya ndeko na yo tika mobala bato aya ninte bakata ja Baptiste mutu akufa mais tango yemoko Hérodias afanda bake mutoyo ayebisanga vérité mutoyo ayebisanga vérité tika la vérité na koyi ko kosa yo mais conscience nanga mo na tika ko kosa ngote vérité tika la vérité e basé na nzambe o bolanda tozana respect na bino lokola ba papa lokola ba yaya mais bo sala makambo o nzamba o senga na o eza ba posa na bino pono zo jeep à quoi sert ko gagner biloko ne so mokili. Bon, lobo bébé ça molimo na combien de serviteurs de Dieu au blé basili valeur et puis on a même pas mon condamné comment na zaki na respect abi ababet la ngali solo na yo mingi na respect na fandi na silisi tant pis si c'est la bête que te le vois qui mutuka bato kuna faut pas se kabira rien si to bimi mosusu ya wana papa ko to boye na boye tozo sala boye tozo ngato somba lupango moko boye basenga biso emio mala liboso ya mbakaka moto mukonja ya momba liboso ndiko coach ba doléance tanga te ba bia ce sont que des mandia lobitango yo mona ki pasteur kingani afana na wana kina papa Pierre a jardinier mona bon ça no ba biloko wana bon pasteur nous avons rapide pour abayo déjà mais soki ya poussane plein na yo et qui a mon ba valeur kati na yo ataza mo kondi na streeti mo songolo to na mboka to wapi a peso respect mi comme ça mwana papa nga mwana yo na ngina ye bakara nzambe na bombanga c'est ça parce que un serviteur de Dieu azana agité alors quoi mutasima manduko to na kembula te akoma mukolo eza ba papa minene eza ba mama minene o eza ki ngai koshi na za mwana na musika mais abingo papa ngai mwana na yo ami komisi mwana pourquoi parce que a trouvé ba valeur mon kati na yo bato mi ba serviteur mi ba kwesi ba valeur wana vis-à-vis ba kondi vis-à-vis ya bato ministre de Dieu azana valeur makasi ministre de Dieu azana valeur mandat nesi la raté ba ministre mi bazaki ba comme honorer lelo mais biso ministre de Dieu tika ministre pe ministre de Dieu mandat nesi la raté azana sans frontière so ina kina braza naka ministre le ngolinga ki ministre te so na kene Europe partout Singapour na tambu naka ministre mais ministre na biso ya mukili ceux qui a kena mandat ceux qui a mission de service te kona ba yamba monsieur Eki Bumba ye awa lokola ministre Congo pour ça maye ko ça ba faire na ye parce que ba mission to mulongo pour ba l'ex passeport pour hôtel mais ceux qui ont kena mission de service ozana na honneur wana mais ministre de Dieu partout zo kende ba yamba
nani a pasteur cause nani évangéliste pasteur cause évangéliste qui ngani pasteur Dieu merci muzola pasteur de la foi bon yamba ina valeur wana pasteur mais soza ministre kika bongo mamusuku ba yebi yote donc c'est ça. Voilà, pasteur Kosito qui va réponse na yo ndenge ozotalisa vraiment bana nzambe vraiment biso to bénéficier makasi mais nangana tuna motuna moko to nangana loba na ba détail nyonso sali wana ba explication pesi lokwa ba serviteur banani ndenge ya kozala po mususu okutena mutuka lelo bandi mamba osenga mbongo eza pe moko ya ba attitude oyo ba serviteur bakoki kozala nango pe na média peut-être na ba internet po lelo il y a plein de prophètes oyo bazoleka na ba internet bakuta na pe bandeko pe na poto bazana ba problème makambo belé parce que problème ezala na frontière te roza na problème na Congo problème spirituel roza na problème na Congo comme na Europe na Amérique partout baza pe na oya bango ba problème mais au mona mutu moko mosali oya koki lelo ko benga peut-être po azwaka ta remède to azwaka ba malendisi ba prière na nzela na so basolika mukola liboso lobi tozomata luzizi la otindela biso sukali au moins toza l'équipe munene transport nini bo nini ko yebisa na ba comportement ya ndenge wana to bandimi oyo balandaka biso bakoki ko kozala ndenge nini vis-à-vis ya bino basali nzambe bino basali nzambe pe bokoki kozala ndenge nini esengeli bozala ndenge nini est-ce que mutu soka ye ko bondela pana fois aka na mbongo. Merci beaucoup papa Eki tout loko ba bengi éthique eza pétété éthique eza pétété bato mingi ba koyi na piège wana ya ba mbongo. Premièrement, on matangomba na mutanati mdatinyo matangomba. Bible dit un bon berger donne sa vie pour ses brebis. Cela veut dire quoi? Tant on brebis mon kapé singa kanae. Na oluka. Nazela nzamba sala na nzela na ye. Nzamba sali ye mo asima mutema pesinga kozwa. Mais zana bate belé je pense que bato ba landanga. Si makamu na lo beza lokuta na bato na sarana bango na contact ba tsala ta commentaire ba koma ba benga ta yo pe na suka ba baki makambo akosi asenga boya zongisa boye ezana bato so wala na mona bengi yo ah non papa au PC programme sambelo c'est bon lo bito sambela papa kasi na luka pesa ta ba corona ta mo combien o tata ba mega na boya ngo na boya kango bato ba wala nanga bazana na devant bato des millions de personnes ba la nanga o naza ba numéro na naza ba wana eza lipamboli moko alingi asala to alingi a benda mo bénédiction na œuvre na ye wana yo boya ngo point oui bien soko ebi objectif to ebi mta benga yo te o sabere ebele ngai kosi na boya ngo pa batebele bato ba wala na bazani les abato so mon nom mabe ah papa yo linga no mbongo tete na linga mbongo. Bato musubo sala bango ba prière pe mususu pe abengo ka le sambene le sina ngo après sima mikolo et lo mo pété mo kopete selo pe geste d'amour tout ça na ba lamba musubo twatini la biso pe tout ça pe na ba chaussée mta kabeli yo pe tout ça pe na ba veste pour la type mta tindeli yo tout ça pe na ba mbongo pe mta kabeli yo téléphone on sait là quand mi te la muta tinga téléphone ezaki que la sortie que ba un mois papa sima mikolo na ta photo mo papa boy na boy téléphone et téléphone et so même pe na primo pe ya likolo na zui yango eza kitoko te ezo si ça respect bana mingi ya poto bana mingi c'est parfois cause na titoye bato bandeko mingi na biso baza na Europe baza dessine na comportement baza na Nzambe baza na Congo presque bon baza na bana ba problème baza na Nzambe bato mingi bavana na bandako asambela kate et so biso su awa mutaleki ka lelo mama mo bana nga papa na sepe ko sola nayo bato mususu ndenga olobela na internet kondi matita ozo na téléphone la bape bongo oka prendre $100 oh akati mamo monta bato wana bazo yini sabana Nzambe donc muto za na mbongo tozo commerce na internet commerce donc mutu oyo azana mbongo te isi ko so téléphone c'est ba demo fo batika na ntoto na ye pe boma oteka ba mai na ba huile na ba biloko nyonso wana eza ba biloko oyo ezo sala pasi ezo fingisa mais dis-moi là où il y a des vrais les faux ne marquent jamais s'il y a des faux il y a aussi des vrais au baza ba osela Nzambe ndem ta futa bango fo yeba na benga yo quelle est ta mission na benga yo po bato ba pesa kosi confiance même ndenge zaka mutatini $1000 na ki futa mo hôpital bo kepo c'est transparence pour futi pe eza point
pour mutamoni sérieux mo kati na makambo nyonso yango ke bongo pour futi pe na batam mutape sur confiance yo na conscience siko batwane za ke olobi to kende ngomba mona boye mama so mutabandi bongo pesa ete yo te mdotinda ke ngomba est-ce que ngomba ko ke kana problème na yo moko ok na problème na yo moko te c'est que côté na gauche azui na droite azui na nord na sud na est combien de personnes ba benga ke po ke ngomba mon appel dans ton qui n'a pas intercessé faut pas milier qui n'a pas ngo batum soupe mon aïe netine so comme mon a 200 azui 200 tina poche bato ba ki na ngomba atako to opira pa mananjela sombe la bon petit ba mususu et ça qui to côté wana peto so sali bongo kuna po ke yozo ba penzambe ofuka mpe ozo sambela neti moko muto sambela pona ende tinga na sambela ndambe na sambela pona papa na nga eki apambwa ma armi filmer mo watindi les vidéos nga bise za ba mensonge makamna beza za vrai a filmer a meeting les vidéos ngabi oh papa ezana bate belé ngana bate belé sport ya prière sport mon don sport ya prière salami atindeli eloni lesi kando sambela pona nga tout ça na bate belé oizaki osambela pona ye mais bobenga na msukala lokona zana mame ona répertoire na mukolo ona zoka tango sambela pona bato alibanda mboka na bato alibanda mboka na sambela mais za muto moko tenga ko sininga za biza mutu mote ona ebseke pesa ngata mbongo na futa ata nini asate nata na mutu mote ebseke mikolo azate mais nzambe asimba ka bato po basunga soki nzamba condition mtema mutu te yango te ato force singi mutu na kaba même pas na ko mutu lokota papa na ota lobby ana mais na bato ba pesa biso ba momu supporter pe bobi a nzambe zoka loko. Donc c'est ça. Bato basala ka bongo so muni musena nyama bandi pesa mbongo wa teklo onction. Ko pesa mbongo te tikai. Sambela nzamba la so mutu. Biso na bato musu bazwa biso pe na ba prière. Aw sambela nzamba la sim to ko sambela pa muni imagine bimi. Tant muni imagine bimi. A fond pe tena ta mona jini me ona benga papa nzambe ndem ta la singa yo. Et lelo baza décider. Ce qui est le quota, ba commentaire. Donc mon akisa bongo. Voilà, merci beaucoup. Nous sommes vraiment arrivés à la fin de notre entretien avec le serviteur dédié, Pasteur Kossi, Oyo Asungara Bandeko Ebele, na pont. Pour Pasteur Kossi pena na zui na yeba million te mais Asungara Ebele na pont azana mutema wana ya mawa soka moni batu na pasi ye papesi mwa mbela ba ope batindaka ba ope basungaka epa ya Pasteur Kossi ekomaka lolenge moko na biso pe ba oyo to salaka. Pasteur Kossi, est-ce que ozara na initiative ya osala orphelinat to ko sala nini asbel moko ya œuvre sociale to nini po salaka ba image wana trop. Merci papa Eki mutu apeto comme na suka so répondre awa osalika moi ba dédicace na yo so pe prière bongo to. Je pense que mutu oza organiser zakana projet. Tous un projet à court terme, il y a moyen terme et à long terme. Il y a long terme na kanisa ko sala orphelinat ils en a ba condition moko ya bien. Que ba orphelin bazana banda ko na bon bien bazana sika na bon salle na bango sala manger bazana ba bloc on sous eva za ma kitoko là c'est un de deux na ça déjà na ma procédure il y a ONG par rapport ya nini nzamba pambola grand frère nanga Daniel Matondo pasteur na États-Unis kuna tant on ça ba action epsinga bi c'est bien osunga c'est bien mais ko so mutu motini ba kisi mo ke na ba kisi na parfois est compliqué mutu na subasima société ba kangayo du luka ou ka support grand frère na ONG fondation plutôt epsinga kinde zoa ba mikanda na ngatala oko tala bongisa ko bongisa po sala ni wana to za na procédure to sa mikanda malembe mukolo ko sila faute de moyens ne ma msuno société donc sila to luka bureau to vendre sa structure pour la ONG za di manière officielle bo zala na pour sala na jour ouverture makambwana mais le pays tout ça on to sala. Mais na compte église moi nga zamuta AD na compte l'église ba c'est là à partir communauté ba c'est là ngai papier on a tambula kanango on a tambula nango pona ko zara nango papier les sans frontières on a tambula nango lokola subasima na kanisa ko sa ba orphelinat ko sa bloc on a nyoso et na ko sala même bo plutôt minene na kanisa un jour na tombo la paix mama wanga parce que les lois ceux qui na za batozo na ne le baki pont
nanzela batu musu ba otanga eza mona mona en église otanga to saka image moko boye tant que misa hôpital na bo plutôt tamna na 4 hôpitaux maman moko parti Angleterre so charge mona moko tangisaka ya mona ke hôpital tangisaka tine même téléphone tala bato wale simananga tala bato wale simananga dimanche dans orphelinat nande ko kabi mavinga si tout va bien lui pe j'ai dit to kindo orphelinat moko na maman moko za otaki Europe to tambla ne pe une fois en hôpital ya mabanga o iza anémique tala bato baolia na sima grâce ya nzambe pe mama moko andima ko bota mwana oyo comme na maman Marie-Louise biso benga keta mwasi maman biso benga keta mwasi donc maman Marie-Louise na kasa un jour pe hôpital moko munene ba komango hôpital Marie-Louise na système amutombo di kembeka na kansa un jour bon pe ko sala mabongo donc ata maman keyi nzambe obatlem ata zalité mais hôpital mo na kombo na e ozala merci mbote na bato nyonso bona ndango ezeke belé non c'est plaka ko sambela pe ko pesa numéro nanga toza bato ma mususu langage langa et blessé moi muke mamso comprendre kité vérité za ka vérité et nzambe ali misanga pe poli misanga mamso za suggestion remarque mamso posa na préoccupation moko bo sujet de prière ko benganga na plus 243 89 52 667 plus 243 89 52 667 no benga pona batonyo soza na problème bamsu ya mukanda et bamsu za na problème mon songolo mais na s'intéresser mingi na sambela pona bato oyo bosomba ba mapango na bino na kini osala faire moko boye mais balongolo makanisa faire wana bato mso bazo juna ba faire na yo ba mema esprit ya oubli bato mingi na kini ba koma na système azuni ndeko na ye akangie na kisi pour à contrôler tina ba faire wa PC na responsabilité PC bato mingi mbamso tika lupango no pa muta a servir comme a commission ya ye lelo ozonga na droit na yo donc conviction matinga sambela pona bata bongo est-ce que vous a fongola ka maboko ngana déclarer Zambe ya makokinyo so Nzamba lola Yesu Kristo Nazareth yo nom doza capable ko lon lebe kai commune ba miso bato c'est vrai Abraham atambola ki na Lot o la kisa ki voile to voilé maintenant Abraham akabwa na Lot ayaki ko mona esika Nzamba la kisa ki voile nyo se bomba bande ko nga pour ki ba mona ba bien na bango te ba responsabilité ba pesa bato pour ki ba contrôler yango te lelo elongwa na kombo na Yesu Kristo Nazareth zonga na bato na yo Nzamba restituer Nzamba restaurer o ya yo zongela na kombo na Yesu Kristo Nazareth to sametebi amen. Numéro c'est plus 243 89 52 667 so bing to sambela to sola Nzamba la pambola bino apambola pe papa eki merci. Voilà, merci beaucoup chers internautes ezalaki Yabino Ekibumba ndenge toloba kaka votre humble serviteur toujours dans notre site EHP Media hein. Bino nyoso tu bolanda biso pe bozo landa biso bo continuer ko landa bo koma boyebisa biso ndengo bozo linga to sala to continuer ko sala ndengo wana donc kala mingi te bo mona ba rubrique mosusu toujours na ba serviteur dédié à travers cette émission toujours tokutani très prochainement na bino na ba prochain numéro tolobi karande tolobaka na suka émission na biso ensemble na bino glory be to God. Gloire et zonga panae. Bye. Nalingi nanga mot de passe. Ona banda ko naviguer. Très heureux, chers internautes, de vous avoir encore trop. Émission